Yo jali o inanga yanto oye besakanga sai yo jali e ololo ya motema nangai soki na jangi yango nakobeba tianyanga bimoke comme ça là c'est fini tianyanga bimoke comme ça là c'est foutu ambi fe oh mi fe et peut-être on va comprendre après voilà Jésus Christ ignore que ma koloba va mal compris peut-être ce qui n'est dans le but que non aussi azoba les gens peuvent interpréter d'une façon d'une autre. Le contexte n'est pas le bel exemple. Le monde est tu peux pas quatre sur la page. Solo. Personne morale. Mais tu vas engager à cahier. Tu vas bien même silence radio directement. Retirer dans le groupe. Il y a orchestre. Il y a un qui pour la répétition. Ok. Directement, la déclaration, il y a comme ça. On se dit, non, mais ce n'est plus possible. Quelque chose, comme il y a moi qui mal poli, moi je parle de moi, pas des Batutu qui intéressés. C'est vrai que on doit comprendre les Malobanga. Pour des travers tout ça donc un problème na kakol vanné qui bozaki yo mokote bo babengisa bino mo bato be na yo eno bato mando ya répétition bozaki na minana so ko tanga so bato o ba yaki so na motanga za ba komba bato non mais ça normal solo o yo ka so yebite ngai na koye be bato ba tala c'est ba yebi bato bazalaki dynastie pourquoi clip ezate nous tout n'a passé vous tout n'a même pas clip il y a mon album wana asaka na so na 3 clips pas des clips l'album est qui distribué na maison Sony tout n'a pas parce que tout mona bah oui ben clip les autres ben oui mais nzembo eza proprement ditement nzembo eza ya ngai et que faire tout ça une fit Azapena ba occupation, je peux pas en vouloir mutu na batantu parce que yemo aza na 45 nzembo aza na 4 clips. Tu comprends? Donc même peut-être moi je ne peux pas parler na part na e. Na part na ngai na ça déjà clip. Yo moko déjà. Ah oui, mais ce qui ata azata na kisasa, ata le selfie. Abi chata selfie. Ce qui peut alors on senga faire la télévision. Ce qui peut azata ata selfie à pamba. Atino ta selfie. Ata selfie. Ce qui peut azata disponible. Yo jali o inanga yanto oye besakanga sai yo jali e ololo ya motema nangai soki na jangi yango nakobeba tianyanga bimoke comme ça là c'est fini tianyanga bimoke comme ça là c'est foutu ambi fe oh mi fe oh mi fe Dieu être garou tout ça oh jali oh yenga la kanatongo soki nazangi yango na kubeba yo jali e ololo ya motema nangai lalas soki nazangi yango nani tianyanga bimoke comme ça là c'est fini tianyanga bimoke comme ça là c'est foutu ambi fe oh mbi fe ah. Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci à vous, merci à toi, bienvenue, merci à toutes les personnes au Bazana Banda Kuba Kota Labiso. Aujourd'hui, nous avons cet réel plaisir de vous faire savoir que nous avons
devant nous la salle du savoir de la musique. Une personne très pertinente, Oyo Aza Nabiso Awa, Aza Moko Yabato Oya Zui, tant Yarokota Lisusu dans ma formation, na Musala Oya Lingaka. Toi encourager Bato Balingaka pour perfectionner Musala Yango, même si ba Obalobela Biso que musique est un monde Oyo, Bafoyu Bazalaka, moi belé, ou excusez-moi, mais au moins, Balobarango Bongo na Congo, mais ya lobité photo cha, moi là, la place yango pour pesa biso kilo. Bonsoir na yo. Bonsoir Patrick Masedi. Santé. Santé c'est très bien. Ba mona logane diso ba monyo lelo. Ozala mo ya kokonda ba komona na mwandenge na boye. Micro pena fo songa za loga do sala moi semi acoustique. OK, donc je me porte bien. Bon, ce ba mona nga kokonda bon, ça fait problème té. Bon, ce ba mona nga pe naza en bonne santé, mais c'est vrai que je suis en bonne santé. Naza vena bien important, Dieu fait grâce, Dieu dans Dieu agit quoi. Voilà. Merci na Lalas, c'est ça moko ya biso pe tozala na l'artiste musicien azo accompagner biso pe lobi na boulot auto banoko solo la ngo moi boy. Moi guitare bando accompagner, moi basse beta, moko ya biso pe culture, moko ya biso élément ya culture na biso na kata poto awa Lalas basse. Azali na biso que dans l'ombre. Tu la l'ombre de ça. Ah, pays, voilà. Azala la biso. Tu me gapes solo là tout. Le guitariste a trempe bon tu dans l'ombre. Azoye bisao. Azala ba valeur tout. Azala complet. A exercer musala autre. Ya ebo ko za la place moi déjà boy dans la las ensemble biso misa tout. Salut. Moi concept. Ouais, et Italie trio. Sali trio, il y a un guitariste à côté, un chanteur à côté. Un présentateur à côté, donc voilà. Toi, tu es animateur. Voilà, toi, tu as une animateur. Hein? Ouais, tu es animateur, animateur à émission. C'est l'animation culturelle. En tout cas, c'est un frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc, on a travaillé ensemble, tout passé un bon moment, il y a bien. Donc on est en train d'avancer ensemble. Malgré que ça fait 3 mois pour mon année. Mais dans l'esprit que j'ai un frère, un collègue, un titan. Voilà, il y a toutes nos questions moko liboso déjà pour to kotaka na jango. Relation de nos anciens collègues. Musique. Voilà. J'espère que d'après Ngai, parce que d'après Ngai, dans la relation bien à Mututu. D'après yo. De l'élo retourne en Alikamba Mututu, na solo na bango nyoso za la calme Mututu. Donc naza très à l'aise. Naza pena naza. Na on a net mo mikolo ba classe pe parmi bato baza na moi ba guerre entre ba. Je ne suis que mal compris. OK. Moni ceux qui va comprendre bien et puis ils sont congolais. So pour lingi va comprendre bien mais kendeka bien pécate. Donc il y a un moment où tu dois être so va comprendre yote et ba kozwaka te on comprendre. Ezala ba mona ki kimbangu, c'est mo kimbangu. Ba comprendra été na moment wana. Peut-être va comprendre après voilà Jésus Christ. Ignore réclame ko lo ba mal compris. Mal compris peut-être ceux qui n'étaient dans le but que non, na posi ya zoba. Ba ko tsa loboko malami baleti. Les gens peuvent interpréter d'une façon ou d'une autre. En contexte nini yo lobela ki pour moni yango bakipele bakati kati on ba page solo yango oui azong seli biso yango babe na poche ya ba bakata nga zoki yango kapa noko na nga esclave c'est quoi na sini bakoti ki loboko na poche oyo moni ke même si aux ala qui émission te ezaki na kati émission te mais lobami na kati nde émission c'est mon albi moni eta mususu jamais 203 comprendre ndenge lobaki olingaka te na vie mabe bamesana nango te okomisa yango habitude ekoma caractère ekomi neti kaka so basali mabe eza nango normal tozopermettre ke mututu asala na ye oyo alingi mpo na yo dans ce sens là. Comment tu t'es senti dans ta maison mais on dirait tu réclames aussi quelque chose dans ta maison. Est-ce que vous allez manipuler, tu regrettes quelque chose d'avoir passé dans ta maison mère passage non à ta maison mère au regrettant? Non, pas surtout ça. Après c'est le qui n'a Michel Emokib, là ça zali na Lille.
Teddy Masala CG na biso depuis Kin, Patrick Fouyi, depuis Kin, Cordon Junior Chobo, place Rosalina, Zizi Motongo, place Rosalina na Canada. En fait, je n'ai pas réclamé, na regretaka te koleka na maison mère. Eza pena iloko bien ya makasi komelanga na vie. Koleka na maison mère, koleka na orchestre yaki na ba chanteur ya ba chanteur moko pétri de talent, ba chanteur moko pena ya malonga pe ya solo. Donc pour na nga na mona ngo na leka na école mo ya bien. École a bien, mais na kati école ngo bien. À chaque fois, tout le monde a reprise les autres sorties médiatiques, un peu, pour tutoyer les autres au Bazala. Déjà, pas misère, on s'est tutoie. Attends, il faut voyager à Mamouké, parce qu'il y a un colon à Bissotou. Est-ce que Nabi Mamouké? Parce que. Pourquoi Mamouké? On habite tout, vous voyagerez à Mamouké. Est-ce que vous avez un point à l'île? Est-ce que vous voyez Mamouké? Parce que. Aza quand même vieux, aza mukolo, aza qui responsable na biso, aza quand même moto quand même peut être qui ça a confiance. OK. Bien que un moment de confiance on s'est détérioré. Mais en tout cas na ebele wana ya confiance wana tout et ça là on a zali. Donc voilà quoi. Voilà. Merci Nayo, bienvenue Ngoyi. Merci na bande connaître sur Barota Labiso. Alain Salambi, je te dis bonsoir à toi. Rémi Wamato Pession Théâtre, Maître Junior Botas na Belgique. Topé Sibino Bambote, il y a trop. Et Lelo, tout le monde qui Boalote, a Elibiso d'écran. On met un peu tout sur l'angle parce que va te belé, va se catango na ba page, va te belé. De toute façon, on est votre ça na mission. Ça là est fort pendant que Natala ranga ba commentaire natala ngati parce que biso bazongela biso masidi zula biso pe bo le temps tunela biso pe ba question oyo est-ce que ezala ki penza émission zo bota ba émission émission est-ce que bo le temps koka koloba bongo koloba que ba jouer ki nanga na hypocrisie est-ce que pas na yo monaki ko benga yo na répétition na bango avant concert qui touche koloba touche c'est que 12 to ke na langage na bino 12 côté ya mukie 12 comment ya tata pesa mo tata mobi chevie na na pesa mbote place en fait ko se déplacer nanga parce que ezalaki na bato yo ba benga kinga baza bato quand même baza ba nakoba ni ba donc nakoba nini donc Werason naza quoi personne morale mais bato bangage kaye nde bato babenga ngai OK comprendre babenga tout bonnement to discuter na ba bureau nanga ba fait parce que tu ba yombe ba tous peuplé ya mbetolo ba je sars keba ba ngambe na putu donc na ba Moki Michel ba Julie Pepesem non mais nde nini bon ko ba bengi yo kende za musala no za musique ouais. Et puis ezaki na ngote to elaki bunagana to elaki mobondo ezaki na ngaka mamba musique kaka mamba musique pe bo suri longa na musique et alors je me suis déplacé na kendaki to bandi pe ba répétition comme tout bonnement comme tout Paul mana mona ki ambiance ya laki mais ce que je n'ai pas aimé tangu ce fait que ba master bazaki na kin et ambassade sali qui accordé bango visa tout bonnement par considération par humanisme par en tout cas par rapport au timing par exemple et ça la sous hein il était ça la tam soupe l'équipe bien était mais revier à salaki boto vie à simsaki bo vient na Willy c'est baya merci on a belé to solo là comprendre mais silence radio directement ba retirer dans un groupe il y a orchestre directement qui pour na ba répétition OK directement ba déclaration ya ba bande comme sport qui ça on se dit ba tonga ta batali ba non mais ce n'est plus possible quelque chose et comme il y a moi qui mal poli mon je me suis dit non il y a gars banane il y a gars ya équipe awera ça omoni kosenga na mokili soki to silikili nzambe lelo melobi to silikili ka te to senga ka le sotango besoin goya OK vous comprenez donc soki moto ozana besoin il y a 10 francs
on néglige te nalanda moko mosusu ndeko na biso epo palobaka ke oni moto oyo aidaka nga na 10 francs na tango ampiaka par exemple na tango manque olingi puta mosu 1000 fois plus moto oyo akabela nga 10 000 na tango na mona yango déjà par exemple c'est-à-dire que tango on a besoin faut pas que tu tango ozwi 30 000 et 10 francs est assez important. Vous avez besoin de visibilité. Au moins, on a grand moi, je n'ai rien demandé et je n'ai rien réclamé. On a un problème dans la tête. On est en train de l'obaka. Autant que l'obaka, on verse. D'accord. On va dire que parents responsables na se déplacer pour un sentiment moukil. Non. Tu te dis au métier na catégorie on a ndenge ba communicateur ya wera sono baleka ki balobi ki déjà on a mon gars bien c'est second. Non, on a la seconde déjà. Je te dis Masoudi na ndenge mabete ba pour quand ça naza jaloux naza soki ndenge. On a en plein droit, on a en plein droit ko réclamer. Na maison mère ba biloko tuna yemba so tie na kotinde lo yango et biloko tuna yemba de 2003 à 2017 vers la fin au monde a que ça là ba 4 heures du temps. Tu comprends? Ça dit naza mutu ya peu prêté. Comprends? Donc un peu mutu te na ki pour na meka batu tuna tenter batu tuna tonta batu non non non. Na ki tout bonnement parce que on sala nga musique parce que au service. Et ça on regarde pourquoi ben on deni naza général mais na kena ta musu na retraite ta musu na koma nga professeur na université. Ta musu na koma politicien mais mboka za na guerre. Ba ko sala pe recours na yo. Ba consultant. Consulter yo mais bien na guerre on a bo gagnaka à l'époque on ezaka ndenge nini pour guerre aux na ngota musuliti ils ont senga pe ba mayele mo boye yo sema mo maintenant vous est-ce na pour ça la consensus pour solo là vous comprenez que non voilà moko kilumbukina sans dire sans mot sans nini après venez pas bien les gars on peut bien les gars on peut bien ba défendre na bango pe les gars on bien couleur ça na bien sont bien mamoto mais après au coup donc comme il est biso net boycottaki le boycott, il y a battu, communauté boycott, donc moi j'ai toujours dit que Kakol en tant que musicien, il ne se fait pas assumer, il fallait assumer pas corps musical, on a un corps moko ya ba communicateur ya les rois. Et pourquoi ba musicien bazaki belé, zaki moi Arsenal, moi groupe à Batou. Pourquoi ils ont mis ça Kakol? Vous avez un problème proche. Saison passée, peut-être, vous avez pu quoi que naïe kaka. Les lots, les sous moi, un peu de son kaka combat kaka. Est-ce que vous avez un téléphone naïe, au bon un message. Avant concert, na comme là, il va retour. Il va bien la kingai. À félicitations. Je vois que s'imiter tout ça là, scène ensemble. Mais bonne chance à vous, tout ça. Quand vous avez tout bonnement pour l'humain, il a ça là au bongo. Ok. Vous comprenez? Muchacha la dose. Pas parole. Pas parole. Pas bango bien. Les gars yaya. Voilà. Donc, moi je parle de moi, pas de Batutu Bazaki intéressé quoi. Donc là, c'est vrai que on doit comprendre Malobanga. Pour des travers tout ça. Donc, il y a un problème na Kakol. Bref, année que même avant ou après ou tout soit na biso. Comprendre? Est-ce qu'après on a abengi bino? Pour bozaki yo mokote. Bo babengisa bino mo batebele. Na yo, bino batmando ya répéter. So bozaki nani so kotanga so ba kombo bato o ba yaki. So na motanga za ba kombo bato. Non mais ça normal, et ça normal solo. Oh yo kaso yebite. Ngai na koye be bo bato ba tala biso. Ba yebi bato basalaki. Yebi bango te. Ngana zo c'est là. Ngai kasi. Na ba. Lagi yo mote kando répétaki. Mazembe pas zalaki. Mazembe peut-être kabeta na maison mère te. Peut-être y bako tele mikumba ebele te quoi. Miel azalaki. Miel descend. Olivier Pazalaki. Et encore Bercy. Musika Sika. Sarah Solo. Et encore Béton, Cédric Béton. Kimbangu. Maman Batoisi, Baba comme ceux qui maman est belle. Maintenant à côté chante il y a nombre on attend.
Mais Nabino Baiboye qui boyemba na tout bonnement na amour wana. A permis bino mais boyo ki ba vocal na bino batu balongoli yango. Et slogan mo ketambola na kata media toko yete ba koyembela yo. Bizala ka bongo banda kalate. Na ba orchestre ni surtout so longwe. So beta ka drum ba ko betela wote. So va so yemba ba yembela wote. Est-ce que ko exister? Et ko choquer nga comment depuis nga longa ça fait 7 ans. Et choquer nga ndeni. C'est-à-dire que ngata na kutaki batu balongwa ki yembela ki bangote. OK. Soki nga pe na longwe bato ba koya. Ko yembela bango. Ba recruter ki sou bato ba recruter ki bato yembela ka bangote ki bazala susu na banduli na bango. Entre temps entre merci. Biso to kei bato sou bazala. OK, c'est faut vivre. OK, c'est faut zala. Mais ba ko se limiter quand na autre biso to salaki. Donc biso to se limiter ki te oka ba faire ba salaka to ba mabiala. Oba to imposer ki pe autre zalaki na ngo. Mais olinga te soki ozate ba ko yembela o. Ils ont l'équipe joueur azate et du coup ozate équipe puisque ebeta soute parce que ozate. Même ata ba ko tia ba bi oyo tia raté. Mais il faut équipe ebeta. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un européen, il y a un tala qui scène, scénique na bangwana, podium na bangwana. Est-ce que vous trouvez qu'il analyse ni d'abord on sala. So bossa la biso ngata. Bon, j'en déjà analyse tête. C'est bon. Il y a eu des professionnels, des musiciens en étant musicien professionnel. Aussi il faut placer mot. Analyse mais peut-être ça la mal aperçu. Vous comprenez? Mais ce que j'ai trouvé pour être franc Natala concert nan yo mobimba teti lelo. Mais pourquoi na souci? Attends, souci quoi na kufeli nani? Kufeli nani? Da kufeli lelo wote. C'est biso ba nerf solide. OK. Je ne pas quelque chose. Na elo on ne réclame pas les droits de la forêt. Après ça ikoka. OK? Voilà. Elo peut-être on réclamer ka bolingo. On trouve ngote pas roi. Na santarango penza li sauter. Je ne sais pas pourquoi. OK, là mabe, bokabona mabe na vieux. Na longo na nga clarité na nga ndako vie na moni ipsi batunika bonga pona lelo je prends congé de ya orchestre na longo bongo na longo teke o na ba po atiki nga na voyage non na longo tout bonnement quand na kotaki ndé na longo papa donc voilà quoi na muto ayemba vocal non to comment la surtout ça peine biso on trouve que au point nga en tout cas na côté ba vocal on na okite nga na tali ba point chaud bonga on est ba parti bonga on est bino ba ni tango ça ba découpage wana batant fort voilà batant fort mingi ba tchaki mingi ya ba masana te ba jeune frère na biso ba kini te tchaki batant fort ya ba Jani ya ba Bill et puis qui encore yemoko le roi de la forêt na qui encore animateur na biso na nani ou ya kisanga na nani Jamaïque. Mais bah, tant fort, il y a des chanteurs, je ne pas invité. Yo, ça quand même chroniqueur. On a image, on a un peu viral, on a tamboli, on a tamboli mokili. Par rapport à Gianni, parce que évoqué, au moins qu'on est. Est-ce que ceux qui sont là qui succès dans le mal. Gianni a sali succès dans le mal. Est-ce que c'est important que Batian un peu comme temps fort, selon perçu non? Bon, ceux qui déjà ceux qui attendent batchaki bato lelo comment de toi na TV na ya ndeko za na TV na paro to ça la las pas na TV ne place azali mutalombi pas na TV tout le monde azotambola na TV na to batchaki te ba TV ya bato to mataki na mapata ngi publier na ngwa ils ont pas mais bon quelque part en étant papa pour papa Mbappé bosota bon et ça ba risque à métier chanteur nga natala ba concert ba grand chanteur ba Michel Sardou ba Seni Dion na yé concert bo voix et simbité ça arrive parce que c'est un instrument ça quoi non beta boye comprendre ça net tito ozo guitare à la las bo film so ka et katanda msuma ka mekepe mabe ti voilà donc à niveau ezaki bien té et puis dans le mal on peut faire du succès bien que ezaki mabe mais etamboli koleka donc ça dit ce qui batu babosana ki pe monda mo na mabe ya ko publier batu basungeli lisusu na koyeba ye OK donc le monsieur quand bo diminuer mutu to bozo dénigrer mutu mais bozo faire approcher mutu na public comme tam soit perdu qui a longtemps voilà bon na sepeli na moi sagesse wana ndengo répondre biso
merci beaucoup na ba réponse na yo même batubana bandako même bien fait même place azali au CPLA Patrick Bender à place azali je crois bien au CPLA na ba réponse na yo tout côté na biso album na biso oyo ça la bino bien bien dynastie pourquoi clip ezate nous tout na kaka tout bandaki année passée vous tout na quand même pas clip yemo na mukolo album wana asaka na sona 3 clips pas des clips l'album ezaki distribué na maison Sony je crois Sony tout na pas parce que tozo mona bah oui ben clip ezo sala ben oui mais nzembo eza proprement ditement nzembo eza ya ngai et que faire tout ça une fit aza pe na ba occupation je peux pas en vouloir mutu na batante parce que yemo aza na 45 nzembo aza na 4 clips. Donc, même peut-être moi, je ne peux pas parler na part nae. Okay. Na part na ngai, na ça déjà clip. Yo moko déjà. Ah oui, mais ce qui attend Zata na kisasa, attend le selfie. Avec ta selfie, ce qui peut Zata. Alors, on s'en affaire la télévision. Ce qui peut Zata, attend selfie à Pamba. Attends la ta selfie. Attends selfie, ce qui peut Zata disponible. Comment grand contrat. Ce qui Zata, mais filmer à 3 tableaux. Et puis voilà, tout ici. Parce que œuvre est pour la bonne côté, ils ont œuvre mon album, on est dans maman na œuvre peut-être c'est un soutien bah image. On a quand même là ça sous album. Donc ben voilà. Voilà. Mon un peu artiste na yo hein, ça mutu na yo bozala na wenge na bino arbre généalogique wana wenge à ça l'interview moko elobami presque na papa batubele yo otala ngo déjà interview à faire voilà. Ah oui, Nathalie Gaba ne bakata kata. Oui, mission c'est moulai. Ni yo retenu. Na retenu ki azana ranking na batu te. Bazotanga ba komba batu sans la respect, la considération. Surtout batu ba qui ont vécu avec lui beaucoup de temps quoi. Donc ce que j'ai retenu que on est koko la ekomo ya mingi. Ça j'espère comme koko la mingi. Donc voilà quoi. Azana besoin ba bloco et que ça n'a rien à carrière na quoi. Donc ça n'est pour nous tout ce boîte yo pour le banu mabe tanga communauté mais la tangi ne comment tout c'est maintenant ça reste que à ces personnes d'apprécier ou de ne pas apprécier. OK na bato na bino bato maison mère pour bato belebe bato maison mère zo que moi calcul ve jaloux na réponse na yo zo que ve jaloux que toi na comment guité ezaki ndande ni pas bien accepter qui que ayembango sous la colère réponse soit na pona yo moto surtout na mokili nde zabo lokola ezaki na mote ki achaki ezaki munduki nde achaki masasi pa beta moto moi si mon grand frère ton petit frère ton papa devant moi on n'a pas ce sous la colère ça bête mais ceux qui vont avouer tous les qui avouer ezaki na munduki te ezalaki na ngote lichette par exemple et puis quelque chose qui date il y a longtemps par exemple on a lobanga pour nanga na c'est bon de machine c'est quelque chose qui date de 20 ans passés donc ça n'a plus l'impact le même impact et ça devrait être aujourd'hui comme bino ba internaute lukara après biso ba internaute c'est un net boye makamba bata ya babi ozo silika et pour la kakol parce que mabanga mbonga bato soki mabanga na podium mutu to ayebi soki ayebi ngana soki mbonga mabanga aleka na TV soki mbonga bata mabanga moi je suis un homme prudent c'est la d'esprit esprit ekei esprit mo etikali c'est eux ekei est vérifié eux etikali ils ont contrôlé vérifier nini OK kala ngwao tapa nazwi nga d'abord na yebike kokota ni on a makasi ofuta pe na makasi c'est-à-dire que mutale kana TV so mutale kina TV na nyongo na ye c'est que ça na kolo banani tena parce que tu ba yombe maître Garou le tout puissant Toussaint Ndombele na di Gires Peugeot Mao Tchétchoum Père Double et puis Eric Kifa bato koleka na TV bango wana peut-être TV na ngai tous peuple ya mbetolo ya mama Emilie Nzembo bango koleka déjà que pona la kana na baniongo bango so aleki donc na problème te mais oya yebi ke bienvenue moi racheter sali et puis
Vini Massamba place aux Ali, Massananga Dadi, ingénieur Dadi na peso ambote. Donc, o aibi que nazo ki nyongo pour na concert. Bon comprendre que nazo ata 1 euro ya motote. Parce que esprit moko ezalaki kendaki, esprit mo etikalaki. Pour na contrôle G. Na mona wenge, na koleli wana, na bando botela wana. Zo comprendre? C'est-à-dire moi na ngai ya ça Koko ya we ranson mais na ndenge musique esangisa. Ils sont pas. Okay. Donc na yebi wenge okola muka bien le et la muki mabe. Ils sont pas de faut tinda ka esprit mo qui en avance, de ba une équipe d'avance. Et que t'as les ba qui ba contrôler. Ba tire bien ba ta va communiquer côté d'accord flèche aller quoi flèche accompagner flèche retourner fabriquer ça yembara na nzemo na kakutula. Voilà, il y a boto toko yo kata moi morceau mo boité parce que on promet de ça parce que biso à pied levé na grand guitariste wa beta kaka oyo moni ya ko beta to débrouiller mais babilo emsabo ya koyemba il faut pendant tout ça au prévenir avant parce que voilà quoi ça voilà merci na bandeko to ba kotala même na biso biloko ezanga polémique voilà ouais pemba tout oyo ezanga polémique merci na exaucé merci na bandeko to ba kotala biso merci na voilà, merci na Django Frank Zingo Mongolo et à Sylvie Gwepa, to pesi ombo théâtre, merci na bande. Qu'est-ce qui dada ingénieur Misapikilo to pesi ombo théâtre. Merci na bino ba boko tala biso émission to bando sala ngo concept ezaboye. Bando ya guitariste to pesi d'enzembu ayekola ya. Engagé ka nenga ogaja. To ba neni to sala ngo. Engagé ba bien to sala ngo donc. Là, c'est bon, t'es engagé. Presque beaucoup de topesi ombo théâtre, beaucoup de pongo bandal Paris topesi bino bambo théâtre na boîte de nuit na biso na 9 route Saint-Leu topesi. Na moni pe vena ngai Jasco Dede Jasto topesi pe ya makasi. Voilà, là merci na yo to zota mo logo mo ya moke. Il m'a dit net aussi de il déjà. Ah, tu dis bayombe. Ngana bungi jela. Bobo tikaka ya bomo. Shikibadi hey, show me the way I can do. Shikibadi hey, show me the way. Shikibadi hey, show me the way I can do. Shikibadi hey, show me. Voilà, bravo na yo, bravo na yo, artiste, musicien et beau à l'hôtel. C'est le polémique. Voilà le big logo est en polémique. Ya batunde so yembi le beke. Ils ont dit moi c'est la polémique. Tu gagnes moi. C'est un moi, là on dit mais c'est la polémique. On dit mo peso yembi polémique bandi. Yo jali moi nanga ya nto. Moi pesa kanga sai. Yo jali ololo ya motema nanga. Soki nazangi yango nakobeba tianyanga mi moke comme ça là c'est fini tianyanga mi moke comme ça là c'est foutu ambi fait oh mi fait ambi fait oh 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 mi fait Mama. Ah, masananga Clovis na bové. Stone na bové. Yo jali moyenga la kanato. Soki nazangi yango na kobeba. Yo jali ololo ya motema nangai. Soki nazangi yo nani. Tianyanga mi moke comme ça là, c'est fini. Tianyanga mi moke comme ça là, c'est foutu. Ah, mi fait. Oh, mi fait.
kitoko ya yo te bozo songo comme ya yo. OK? OK la mission. Awayo kamate motema na ngai. Ngai kona kosala nini pona mona yo. Yo nde wana kosala kolengela ye. Yo nde journaliste kenda kelasi longola boso batuza na posa ya mayele na guvernema tosengi mayele nde echangeaka esika tosi no intellectuel tika soki bapesi yo poste mbongo ya leta eza ya yote eza mbongo ya pepe mpona banjila baopito baekole yeba mwana na yango ya politisien atangaka na baya mabe na baepe ajalaka te mwana ya ministeri nango atangaka na baepe ajalaka te bango bana na bango na baekole belge na baekole française différence te konibongo toboy égalité eske batangaka na bekole ezanga baba jamais bana na bango na bekole belge bongo oyo ya biso injustice toboyi eta de droit nde tozosenga ngo bana na bino mpe bakendeki na ekolo batangaka desa eleve olobi gratuité eza mabete mwana nini yango ya directeur ya bantatulaka na baekolango ekolo ezalaka kuna na kakokolo desa eleve na sale mwana nini yango ya epite atangaka kuna kaka bana basola. Eh bon, félicitations Nayo. Est-ce que vous allez rappeler la vie à quoi mettre le gouvernement? Ouais. Quel est le? Ouais. Le gouvernement a sauf pas l'ongolaka injustice. Bacha égalité. Bacha pena, comme on dit, état des droits. Et ça la pena état des droits. Place injustice, c'est ça. Déjà état des droits, exact. Ceux qui va pêcher au poste, il y a l'état tika bilembo. Okay. Parce que ça isole la paix famille na haut de génération en génération. Okay. On a dit que tout tengo immeuble doit les rappeler immeuble ni pesa bango kanda. Mais faut ngote parce que au ça qui commerce c'est parce que ba pesa ki yo ba noma ki yo. Soko za ki commercial ko la ba ki sombe to ndima ba dokolo ba makaya les ambenza tubi, vous comprenez? Ça dit ceux qui va pesa yo poste ya l'état il faut tika bilembo. Ceux qui va ni obaleka qui va sala 10%, yo ye salata 30%. Et ça na oya kalana ya c'est ça li 40. Parce que maskambo ya l'état, to ya politique et ça ben on est continuité. Et ça continuité. Alors donc politicien mo ta tika na kit. Moi kit wana to vandeli. Lobi bato ya ba oleka nango. Comme ça sala encore mieux que les rabiso. Il faut to linga raté et yo le baga que non. Ngako na sala bien, faut souhaiter que bato ya ba sala bien. Biso à l'époque na l'équipe bango te to souhaiter ba oya ba sala peu mieux ba o ba lekaki. Est-ce que jeunesse na biso ezozanga ba leader? Jeunesse ezana ngona ba leader mais ba leader ngo so na ngo ba détourner ba esprit. Parce que moni politique normalement ça ya ba pauvreté. OK. Ngoya kongina na politique te oyiba. Bon etantaka fort. On prend de l'argent. Un bon maître n'est pas le mais mauvais serviteur.
mais ce que ça na mpiaka sikoyo ça na mpiaka lelo balobino yango te ba petit na parler ba d'amitié ba d'amitié te osana Potozo anano tokozongisa pe bandaka bongo ya kabongo to defa ngona to defa na bodefi mbongo ale meka nano to saka mwa 10 tozongisa 30 puisque les vos quoi mole bandi ba petit pousser fait kuna ba pousser les sous. Voilà, il s'appelle comme ça Eboalotin. Voilà, c'est ça quoi. Pour les carabouetés, sans pourtant toutes nos questions. Ouais, il faut toutes nos questions. Nous avons encore Yabana ya Werason. Tout le monde est en Kubala, les Kinete, Falobi, Weraza, Starté. On a besoin de Kubala. Les Kubala, ça va venir à émettre. À mon avis, on va le dire que tu as un star, mais tu as un musicien. Peut-être que tu as quelque chose de comme ça. Alors, oui, Weraza, musicien, mais tu as Starté. Aza star. T'es. Ngala tangi, ndenge na moni, émission papier mo man ba komi le ba komi. Que ba misusu baza ba star, mais baza ba musicien te. On a une différence soit là. Pourquoi je change comment? Yende mutalobi, po biso tout na Congo te bi ke vient son aza musicien te. Tu veux pas la musique. Peut-être que niveau musical na ye que moni pango moni comme il y a ça femme musicien. Donc musicien pendant on a donc tina ba moi l'épinaire de musicien, c'est-à-dire que guitariste tout fait. Donc un instrumentiste tout fait. Peut-être dans ce sens-là parce que quand on a gobé ta guitare, a gobé ta basse naie, ma gobé ta on a même niveau peut-être na flamme kapaya. A gobé ta on est monté na la las, a gobé ta on est monté na japonais Kyoto. Tu comprends? Peut-être dans ce sens-là. Qui star nde azana ngo ya makashi ko le peut-être connaissance à guitare. Mais connaissance à musique avec l'expérience, il en a. Voilà. Donc merci pour l'éclaircissement. Il y a le Kwana. Il y a beau to comme sur la souka émission. Tout nos questions on va bisoter yote et ça le va. Abi na pa toi faut comment on appelle si ngabe en potu na Lyon, na peso mbote belé, na pesi na pesi Roger Monamboka na Lyon Beauté, Claire Essence na pesi Wambote, na pesi Jossard Roger beaucoup musicien, il y a problème nanko azara monsieur déjà wenge bandaka la mais ya baba on est opération Dragon bilombo tindike kaka to tindike kaka ya ezaka bongo tamsolo lobi pe mona pe aboyine biso to mona ko pe batwa tindike papa matindike kaka pe batwa so ko ba musicien baswana pe na papa mba ya problème te to sana na étape wana te. Donc na pesi ba na Lyon to ba yamba kibito papa kagobi caméra no no tanga ngana zana boye mais donc na fallait na vendre la boye papa yondo installer nga mabe bienvenue ngoy mona ya passer Chabil ate niese aza neve ya passer Chaliba na Birmingham na pesi ba mbote belé kulpa di kunchi ba na Lyon tout na pesi no ba merci mingi na pesi nana Muswahili bonzenga ya mwasi mwasi kitoko na peso mbote belé Mariana la Brazzavilloise na peso mbote belé Nikita Nikisia depuis Brazzaville bien azonga samedi on t'attend na peso mbote na ngai pa na Nicole Kalula Nicoletta Kalula merci na tout masa nanga dadi mavungu dadi mavungu et moi benga les producteurs désolé London London City en Belgique je reste Peugeot ya ngwana Kapinga général fantasé ya ngwana et puis Baoche Chum père double et puis Eric Kifa Chiba sou ya ngwana Claudio Mwaka ya ngwana boza tellement belé donc na Paris on a pesa mbote na pesa mbote na master na ngai ya Delez Antoko et puis leki na ngate Jimpaka master na ye Cristobal Mandangu na puis na bosanité Silver Wanani Silver Wanani lokona bango ba omukene ngo mabe biso pe ba fighter bazali ko ba kena ngo mabe biso pe ba fighter basali bazali bo zonga na kidiba na kokwea tango yanga pe ba koya ba kokwesa bino na pesi Silver Wanani ya yo bambote ya ngwana na pesi epi na pesi moko Gaël Mpaka ya Silver Wanani na bosanité sunani bodekite mai bele puis na bosanité Mao pardon masa na ngai
Apocalypse Tamba cheveux blancs. Et puis si on a bossé niyo ko silikate po ezaka ko bossa na ba émission ko continuer. Rosala zala amitié on est ko kayo c'est ça biso rosala. Yebo batebele ba bi oza presque génération na moko na beriti bango ba date ni les nga ebo. Bon ba tunos ba tira date ni ko. Et date na yo moko pe awa pe ba mona pe ke ebo alors na tête d'affiche. Kasi c'est là. Tout c'est la gâte. Ils en ont des élèves. Tout c'est là. Mais tout ça banzembo. Il veut dire tout ça na tozungi studio. Ouais robeta ka bongo te. C'est le programme là. Programme na ngai naza déjà na studio. Azumba denzembo. OK. Denzembo kaka à part na ça la pop pour ya biloko na ngatu. Pour ça la mélange ya ba voko na. Ba voko te banzembo banini. Soki na pesa ke eloko yebaki na bandela. Oh. Nazo biloko na ngai. Eza ngai. Emprunté cadeau ezalaka cadeau ekelibela. Mais ceux qui avaient emprunté, donc c'est qu'on peut récupérer. C'était le mot empreinte. Oh, empreinte. Tout kana batu na ba personnalité na bango. Maintenant on va bandela on peut quand on bandela ba personnalité na bango ba olinga ba loba. Deto bimisa ba bo ba cassette na. Ba cassette ba finaka twi ba cassette wana. Ni dictaphone. Ouais. To fina pour ba cassette na mikena na zana. Donc voilà quoi. Donc merci na batu ba talibiso. Na bi ke na kozala jamais muto ko plaire batutu. Mais ça a effort on a c'est 10 personnes. OK. Je ne suis jamais le meilleur de tous. Peut-être le moindre que. Oh. Bon. C'est ninga qui kongo vandi. Ah bah la personne na goma na pesi mayele et ungaou na pesi pembo te place aux allées merci. On se continue comme ça là. Na pesi Eric Mangono non ingénieur depuis Ufira. On a travaillé pour les amis. Puis sur les militaires japonais joli le sac na pesi mbote belé. Na olbana ça passe dans les États-Unis aussi. Mais on a avec Eric Mayele, l'homme de Champagne. Il a été aux États-Unis, il et puis on a Patrick Chava depuis Chicago. Tchétché ma finga Lamborghini. Aïe aïe. Tous peuplés en bécoulé. Voilà. Bosani était Yasuka. Parce que tu es des bayombe lion. Parce que tu es des bayombe lion. Yamatania. Donc, Nix Nikita, Yayo Angwana. Et puis, Nana, Swahili, jolibilité, beauté pisse, beauté sali, belle. Voilà, beauté pisse, beauté sali, belle. Merci de me découvrir sur ma télé. Soya et beauté aux alarmes, la souka, monsieur Petafo. Merci de me découvrir. Sakola lanza koma sunanga Omengatana revenga na muka waseya kongi basi na kotele o basi kailobo komoko na kotanga kevita na salela kaseba dona na bania magoloma ogolo na kuswa keye banitera kala Andeli, Ustana Tovanda, Imasoyo, Emilia Naibo, Alotin, Kaboje, Mazembena Panele, Anfi Mabiala, Ustana Tovanda, Imashona, Jonga, Koya Koyoka, Izene Stenga, Koyoka. Oh, on ira te désirer, bye bye. Sana Tovanda, Sana Tovanda, Tovanda, et Mélaliase. Au revoir.